Ingeta, la famille Bokota, 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 Bokota. Bokoto. Dossier sur dossier, affaire sur affaire, Makambo sur Makambo, la famille. Kola mukana ya somo, kola mukana ya kilikili, kola mukana ya koyinda, kola mukana ya kobeba, ka ndenge bayebisaka biso, sava inda, ezo inda, na ndenge moko ya somo, penza mingi makasi. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, ya lelo toye lisusu bandeko nanga ka ndenge na yebisaka bino soki ya koloba ezali tokoya koloba, soki ya koloba ezali te, moyen ya koya ekozala te, pe tokotikala koya na biso te. Toyaka toujours soki tomonike ba dossier ezali, ba situation ezali, ba circonstance ezali, moi makambo ezali, yango bomonaka biso toyaka toujours et encore na lombango, toyaka toujours tolobi non, toyaka beta masolo, toyaka solola kaka ndenge esengeli. Voilà. Lelo toye na dossier awa ya pasteur Marcelo Tunasi bandeko nanga na bandi déjà ebele ya batu baza alerté, ebele ya batu déjà eza ya koinda, ebele ya batu déjà eza ya kobeba, batu ebele bazomi tuna nini ezoleka, nini lisusu bandeko nangai. Makambo ezali. Avant na ya kokota na mozindo ya mwa situation ekozala malamu et encore malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko sala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda, bambote na Madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na mama Lisi Mpito ya balisi, bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga, na pesi bambote na Franesse NM, Franciel NM, et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier Madame Naz Kazadi, na système pe na ndenge moko ya kitoko. Voilà. Bandeko nanga lelo oyo na lieli bino, na memeli bino affaire, dossier, situation ya pasteur Marcelo Tunasi. Ka ndenge bela batu, toyebi pasteur Marcelo Tunasi, aza moko ya ba pasteur ou azalaka le plus célèbre. Mokili mobimba, pas seulement le Congo, mais mokili mobimba, ebetaka toujours et encore lisolo ya pasteur Marcelo Tunasi. Batu ebele, balobelaka pasteur Marcelo Tunasi bandeko nanga. Toyaki kolala, tolamuki, na ba dossier ya makambo ya kobala ya pasteur Marcelo Tunasi, église na ye la compassion lelo eye ko confirmer que non, le 23 oyo le pasteur Marcelo Tunasi azokende kobala na Bruxelles. Azokende kobala nani? Azokende kobala Madame Esther Aisha. Soko tali mwasi yango moko deja bomoni ye na miniature wa eza ya kobeba. Mwasi wana soki botali pe beauté, za beauté ka neti mama na biso mama Blanche. Elobi ata bandeko mosusu balobi quelle ressemblance. Est-ce que batu bakoki kokoka na bongo? Est-ce que batu bakoka na kapenza bongo? Ressemblance ya boye. Batu ebele bandeko nanga esali mwa mbutu wa makasi balobi do pasteur Marcelo abandai kotalela mwana mwasi oyo depuis kala, soit mwana mwasi oyo azalaki babande obima na pasteur Marcelo depuis
avant liwa ya mama Blanche to eza ndenge nini bino moko boyebi Congolais azaka mutu moko atambolaka na ba dossier pe na ba situation ya batu Congolais azalaka ka somo Congolais aza mutu bandeko na nga na niveau moko ya ndenge moko somo année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe kimobali esalaka te mpe eza mokie mama azosepela te na mbetu na gavke elamu mpe feti ezongi bamama mpo na baproblème ya mabota myome fibrome trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to mpe alalaka te tozali na solution na gavcare mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprime ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo mpe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to mpe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solosolo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to mpe obésité gavcare kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé mpe injection na gavcare ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel mpe esalemi na baplan na baindustrie ya allemagne mpe angleterre na gavcare okosepela. La santé n'a pas de prix la famille kande toyebisaka bino batela santé na yo soki okobatela santé na yo te mutu moko te akotikala kobatela santé na yo te yango ezalaka toujours ya motuya ezalaka toujours ya malamu en tant que mutu koyebaka surtout ya encore ndenge nini ya kobatelaka santé na yo. Good news, bonne nouvelle bandeko na nga sango ya malamu habari njema. Gavcare aye na ba solution ya makasi Gavcare aye na ba solution penza ya kitoko concernant makambo ya mabota kande toyebisaka bino ba couple belé lelo oyo bapanzani bakabwani pourquoi parce que na couple mabota ezate eye kosala ke mibali mosusu ba préféré na bango bakabwana na basi na bango pourquoi parce que mabota ezate yango Gavcare bandeko nanga ayeli bino ba solution concernant toujours et encore mabota donc ba o bazana problème ya mabota bobenga penza Gavcare na lombangu azawana akosunga bino na oyo etali makambo ya mabota. Voilà bandeko nanga en tout cas sans plus tarder natiela bino na no message yango ya église la compassion oyo eyaki ko confirmer makambo ya libala pasteur Marcelo Tonasi nazozonga sima ona koya kosala mama na analyse bandeko nanga Congolais asiliki Congolais tomboki la famille eza ya koinda eza ya kobeba tolanda na no message et on se retrouve juste après. Tout ça, et nous tenons également à dire au peuple de Dieu que notre Père, l'apôtre Marcelo Tonasi, va se marier ce mercredi 23 juillet 2025. Ça sera à Bruxelles, en Belgique, avec la servante de Dieu, Esther Aïcha. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur? Tout ça, et nous tenons également à dire au peuple de Dieu que notre Père, l'apôtre Marcelo Tonasi, va se marier ce mercredi 23 juillet 2025. Ça sera à Bruxelles, en Belgique, avec la servante de Dieu, Esther Aïcha. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur? Voilà, de retour la famille nabandi ebele abatu bouti kolanda biso bouti kolanda message ya église la compassion na boya ki kotia vidéo pourquoi parce que compassion kande boyebi mosusu bapesaka batu ba copyright alors so ba moni kaka logo ya église na bango koki ko affecté bino moko boyebi alors ngape il faut na batela chaîne nga kaka ndenge ezalaka. Voilà la famille touti komona touti koyoka awa confirmation ya libala ya pasteur Marcelo Tonasi la famille toye komona pe bandeko na biso ebele ka ndenge bo remarquer na ba miniature la dame en question mama Esther
oyo kozala mama Esther Tunasi soki botali penza ressemblance ya makasi na mama Blanche Tunasi, même par sa façon de s'habiller. Naza na moi quelques photos na ye, en tout cas kaka ndenge mama na biso Blanche Tunasi abandai kolata ye pe azolata kaka bongo. Toye komona pe inquiétude ya bato mosusu balobi tomoni mama Esther aza penza BBL te neti mama Blanche Tunasi azalaki. Donc cela veut dire que ye pe akokende kobakisa to ekozala ndenge nini. Congolais ozalaka muto ba problème, Congolais ozalaka muto moko ya ba polémique, Congolais ozalaka kaka mutu moko ya somo penza mingi makasi. Congolais azaka mutu moko ya ba situation na ba circonstance la famille. Namoni pe ebela bato bafingi Pasteur Marcelo balobi mibali baza mabe talaka musala nzambe mwasi na yakufi inane kaka olia azela ta 2 ans pour que abala yeza kaka inane c'est fini akie ko bala. Mais la famille soyons quand même honnêtes to solo laka. Pasteur Marcelo aza musala nzambe oyo aza na ministère ya munene. Moi je me rappelle il y a même pas longtemps, pas même 2 mois toyaki komona ba Pasteur Marcelo bazaki na conférence oyo ifalaki akende na conférence wana ba pasteur nyonso bazaki accompagné na basi na bango, mais Pasteur Marcelo était le seul pasteur oyo azalaki ye moko. Boyeba te ke ministère oyo Pasteur Marcelo aza nango eza ministère oyo papa akoki kokweya na pete nyonso. Combien ya ba pasteur kutu baza marié bakweya na basi combien ya ba pasteur oyo toyebi baza ba marié mais batia basi mosusu bazemi basala bisala sala na basi ya batu mosusu, mais pasteur oyo akute kokufela mwasi. Et surtout aza parmi ba pasteur oyo ba fille ebele basi ebele babandaki déjà kolinga depuis kala. Pasteur wana azelaka 2 ans azelaka 3 ans ya nini? Bible yebisaka biso d'ailleurs ezalaka kutu ata Bible te tango tosalaka ba vœux ya mariage ezalaka nini jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pasteur Marcelo azalaki libre atakaka après 2 semaines ya liwa ya mama Blanche azalaki libre ya bolingo. Eza te ke tango babalanaki na mama Blanche bango balobaki ke soki okufi to soki nga na kufi ti nga na kotikala ka bongo ti mkolonga pe na kokufa te. Ezalaki nango bongo eza bolingo. Oui azalaki na bolingo ya mwasi na ye mama Blanche tina lelo oyo azalaka na bolingo ya mwasi na ye. Mais eloko oyo biso foto comprendre ezake ye pe akoki kokoya za mutu. Soki lelo oyo Pasteur Marcelo akoyaki boye koyoka ke Pasteur Marcelo autaki kobimana mwasi kingandi, Pasteur Marcelo atie mwasi kingandi zemi kaka bino ba Congolais bokoya awa kofinga se kofinga Pasteur Marcelo, bokoya kosabola se kosabola Pasteur Marcelo. Est-ce que baba makambo o lelo bozolo bakeno abandai ko vivre na mwasi wana depuis kala? Vous avez des preuves combien ya batu nga moi personnellement na osala émission à la famille nga na mobile nanga tokutana 2 mois ya pamba na après d'autres eko prédotelenga après quelques mois d'autres eko salema na libala tokomi ko planifier libala to yaki kozwa temps na biso ya komi yeba tango tokotaki na ndako libala. C'était comme ça. Ezana batu mosusu bakutanaka na moins de 6 mois na mariage basali mutu na mutu azana ndenge ya komemela makambu na ye. Et surtout pour le chrétien, ce que talipé maman Esther, c'est une femme qui prie, c'est une chrétienne, ce qui est normal. Akutani na mobali oipe ayebi liloba nzambe ayebi pe makambo nzambe bokutani bino nyonso pona nini bo umela, pona nini penza bo umela, pona nini ba umela. Et ça bien te chers compatriotes totika Pasteur Marcelo abala. En tout cas Pasteur Marcelo ngana nazalaka nanga na ndenge nanga osala ba analyse nanga nazalaka nanga na ndenge nanga ya komonela ka makambo bandeko nanga bino moko boyo kaka makelela mwana alingi batu mosusu te aza mwana moins de 6 mois bino moko boyebi ka ba mwa wana ezalaka mbutu makasi mutu mosusu amema ye te ka mama na ye amema ye sikoyo aya kotungisa nga awa bolimbisi mpona wana. Voilà ka ndenge na olobaka la famille to rezonaka tozala batu nga nalingaka te ke non tozalaka bato kondanaka batu te. Mosusu soki situation eye vanda na yo nanu pe tia makanisi na yo bisika wana essayer pe ya koétudier situation wana mitia pe na place ya mutu mosusu
Moi, de ma part, même si Maman Blanche Tounasi, oui, bien sûr, était ma sœur. Donc, na minute oyo, na linga qui na condamné le pasteur Marcelo T. Maman Blanche assi à Koufi. Exactement que celui pasteur Marcelo a zeli 3 ans, 4 ans. Wana nde ko like sa bolingo ke alinga ki Maman Blanche. Biso nyonso toyebi yango ke alinga ki Maman Blanche. Na motema na ye mobimba. Alinga ki ye penza na bolingo ya solo. Mais ye ko sala ki Maman Blanche a Koufi. Ata soki lelo oyo. To mona batu ebele. Oh Maman Blanche a Koufa ki likolo ya pasteur Marcelo pona ba BBL boye boye. Mais to tia yango to loba nano to meka kosala analyse la famille si réellement Maman Blanche akufaki na BBL ezate ke pasteur Marcelo muto bandaki ko imposer ke no kendo osali sa BBL te na bata o pasteur Marcelo na Maman Blanche babalanaki biso nyonso to mona ka ba photo na bango to mona ka ndenge Maman Blanche azalaki to mona ki azaki moi shimoko aza déjà na moi taille na ye ezate ke no Maman Blanche azalaki na taille na ye te azalaki na ye na taille na ye te azalaki na ye na taille. Lelo tokomi komona basi ebele bango moko bakomi à la base ya kosala ba BBL omona basi mosusu peut-être azo akomi ko se sentir en insécurité ye moko nga na yebisaka toujours bato soki olingi osala eloko mpona kosepelisa mobali de trompe toi sala eloko mpona yo moko soki olingi oloba keno nasala BBL wana yo moko oza complexe parce que nga ndenge naza boye na tai o nzambe apesa nga naza na tante ke nona kendo luka BBL pona kosepelisa mutu a moi ke nga moko na se sentir complexé natala ke nona naza na ba camarade na nga naza na ba connaissance na nga baza na ba tai boye boye na komi complexé wana mais soki na moni ke na kozana na nga complexé te na kosepela na tai o nzambe apesi nga na kende kokota na ba machine ya nini na kende kokota na ba opération ya nini naza na tawana te eza bongo. Pasteur Marcelo aza libre kobala ka ndenge batu nyonso babalaka mutu soki akufi mobali aza libre kobala mobali soki akufi mwasi aza pe libre ya kobala tomona kana biso mundele bazalaka akufeli mobali ka lelo après une semaine ye wana omoni ye na relation mosusu basalaka na bango ezalaka normal et puis batu mosusu bankorageaka mais biso batu ya mwindu ezalaka donc babande kobima kala ezala babolingo ebele eyaka comme coup de foudre beaucoup tani ka lelo bolingani lelo o bolingi bobalana ezalaka bongo. Pasteur Marcelo alela mwasi na ye déjà kolela mutu ti 40e jour eza déjà ebele soki bovandi matanga bozolelaka 40e jour eza nango ebele après 40e jour boza libre mutu na mutu asala vie na ye eza te ke soki Pasteur Marcelo avandi nde Maman Blanche akoya kolamuka akotikala kolamuka te asi akufi bana bazali eza bongo. Botika koloba awo mibali penza mibali basali na bango eloko te biso pende tolingi to mema situation oyo ezala dire situation oyo ezala difficile na yebi ke y aura de ces personnes o bakoya na ba commentaire bakoya koyebisanga mama soki ezalaki famille na yo mais soki ezalaki famille na ngana ba famille na biso toza na bato o bakufa to comprenant bandeko na biso bakufa ya mibali basi na bango bazalaki libre kokendo bala na ya kokangela mutu porte ke no obala te à l'occasion de quoi aza libre soki amoni ke kovanda nga moko nazokoka na nga te olena kende osala kindumba malamu na bala siko ya biso ni na kati en tout cas la famille yango kaya moke nalingaki na partager na bino tokomi na suka bye bye et à la prochaine.